Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle et grande émission par excellence. C'est Tolé Kanambunda, la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. À chaque instant pour la Makambo, Italie, Congo, Makambo, Italie, Kinshasa. Merci beaucoup d'abord à la bande de Condé, besoin d'anga pour n'habiter vous vraiment ébélé dans Barcelone, besoin d'anga et pourquoi pas surtout. Donc ça, merci beaucoup Mingi na maman Marie, mon ampala la grande famille mon ampala, on a dit que vous avez vraiment amoureux puis vous avez fait bolingo Kolanda. Émission Oyo Tolé Kanambunda, puis si on allait c'est l'émission puis ça va apporter solution à la société à mission ba congolais que vous allez. L'autre sur la mine Makambo Italie, ba conflit ba limite. Ba conflit ba limite, vraiment c'est bilinga na kati ya mboka beaucoup plus na commune en Sele entre Kipoko 1 et Kipoko 2. Tout le monde qui l'a fait passer comment est-ce que Maman Godé na chef Marc Bazuko Potana entre Kipoko 1 et Kipoko 2 par rapport à conflit limite. Alors après réaction Maman Godé, aux alliés Mokozi Kipoko 2, Kipoko 1 aux alliés à mon amboka Marc Emboli Kibi, baga pe kotika bongo te ba meka ko réagir. Tout un élément où elle bosser mon amboka Embo Marc Kibi, il meka ko réagir par rapport à ma propos au maman Godé à l'obaki et toujours juste après pour continuer l'émission au émission à tous les grands mondes le journal c'est parti la régie. Na boma mutute na kata Kipoko ata mwana muka botama lelo na bomi na boma yete bitumbeza na Kipoko ezaki ba deji bato ya ko provoquer tant na yeko za pouvoir na Kipoko na zaki ne sika ko vanda te ndako ezaki te ponga na kole papa parangai aro moi c'est petit frère Philippe asma lopango na ngambo kotoyo yango baleki balbaki non biso to kene ko bongisa lopango wana to clôturer yango po yo kene ko vanda wana jour wana betumbezalaki bango na famille na ngai ngana zaki pa bourgmestre nkama na commune tozo sona bourgmestre nkama soki tembezali batu na bourgmestre nkama tango bana bazo bongisa lopango bango babuti kuna bayo kene bazo bongisa lopango pongo na kene ko vanda ba yebi tumba ezaki déjà to commission ba 16h petit frère Mususu ba zongi déjà ba sel Musa ba zongi et ka petit frère édition Philippe alors na bana batika ya le binbo tia aussi ça misal tia mike so aussi si bolanda ngai ngana kili boso ko bima petit frère bimi na kata na vélo na ye apusa muke ayuki makel na sima petit frère mais makel ani neza na sima Mususu ko zonga zunga yukuta bango ba uti kuna na machette jeta mangia munene zaki mpe ba kati na h et kwei bazo menacer ba leki bana mike bazalaki wana tango petit frère komi atuni likamango nini balo bien hein oui autant les kamonini tozaki ojela yote tango petit frère koti carbone le pango alimbala mokale ba bete machette na mutu pa petit frère Joki akwe makile bani kotanga alors moi na petit frère atena sima balo papa akufi o makila bozo bien na mutu c'est que papa akufi tango baloki ba muni pe Congo a ju Congo pe beti ya bango mutu Congo na mutu akwe atambo petit frère bango tukuna baye ba ju petit frère bakenaye bango ba ju bango mutu bakenaye les été ka kufa sur place na kaka na sur place on a kufa kité ba meme bakenaye boyanga pe ba meme mutu na bango ba meme petit bakenaye na hôpital bango ba ju bango pe bakena hôpital ba chinois na njili tant na bira bourgmestre nkama Jérémie commandant Jérémie aza vivant a bengi bourgmestre nkama a relater histoire ndenge zoleka nkama tuninga oh na mboko no chef bitumbezali ya nini ngabi nazo yebate alors bino bitumbezali kuna bana on ba uti kuna bayiko bunsa bana bazo bongsa lopango po yoki no vana ngala est-ce que ezana mokana moko ebimi oba pexi ke bato ko bongsa lopango bango te question na tunaki chef bourgmestre nkama bizanka non na yoki lokwana te mais pona nini basandenge wana na bimi pe na biro masoto zaki no kuso na bourgmestre nkama ileki ngana bimi na biro na zongi na nganda ko zona zogi ndako na le tongo eteninga lo il faut na kinotala petit deni azoki na kete na ju voiture na ngai ya Mercedes na kete na hôpital chez bakinotika petit frère na le bino hôpital les amoké donc la porte za mutu ezaka très dangereux ba mususu nere ko katana eza malamuté to ke na hôpital mususu na ju petit na ke na hôpital à Kinkole akotiki kuna bana uza traitement kuna une semaine après petit a commis bien nake na juillet na voiture te na yeko donc c'est ndako alors oyo bango bakineki ne kuna na njili akufi bango bato akute kuna na mboka isi bavandaka bayili bana bitumba te na makadam na prince esikanga na linga kina kovanda
bayeli bitumba wana bayeli bitumba wana yango ezeka kindenge wana ngana boma mutute balobi nga mutu na boye mutu ngalo bakini bango le soki bomoni ke nga mutu na bomiye mutu na bino parquet ezali tribunal ezali boki na portenga plainte tuki ngo samanga na bino namona ki ata invitation moko yila ingate ata convocation moko yila ingate ke yo boy mutu ya ko samba ezalité na kansi limiti wana ezali e mangande monke mutu achete poto ba cheke limiti wana meme mfumunguma o papa na ngawa kufi sikoyo abota makina note to ba chiba limiti wana na bokoko limiti ezalaka rivière na ngomba basinga inga bachena tango mobuta sika chiku ba chiba singa inga oyo to ba zo sa bejina maluku ba chiba singa wana po ba bza courant basa misala ekoza limite te botango basinga wana ezakite limite ezaki wapi ya manchele na maluku ezalaki wapi fuma le bosse na nguma ezali matin et mayo jobo condition quantième ya chef coutume ya chef du groupement et mako tele limite ya kimpoko ena kimpoko dena basinga ya ingate mutu nyonso ayebi ke limite ya kimpoko commune maluku na commune sele ezali rivière encore ko ezako kabula les deux villages les deux communes ngana ko kena commune maluku te na ngamba commune ya Yegode pa ya zali kapita na kino teka mabele jamais il pas linga na pouvoir mabele te esi mutu ko ngoda ko lubana ngai pona mabele ya zanani ye ko ne manke mutu akino chaba limiti wana maki ya kuvanda kipoko moni mboko mutu nyose sika moni ke sika wana zali bien mboko ne zamalamu ako kina vandi na ye ake pa mfumu vanda ye kuvanda ngai vanda luka place vanda avandi ndeki koko na ye manke na koko ne ngancho ba ya kuvanda kipoko eza mboko na yete na kipoko na lubayi kudu koko komba kipoko wana longola yango aluka komo so atia kuna poke ezali moko mibalete tango ezaki na ibale kuna sumo buta ya kolongola bango balunga wana te na ibale kuna est-ce que ezaki kipoko mibale kipoko eza moko kako ngali kibi na zali na lobaka ngo très clair ngali na kipoko fumu so azali te fumu ezali ngali kibi embo marque c'est fini na lobaka ngo na bomba te na tia mani monoko te les abattu présidence ya zoloba wana bona yesu zama comme pamba zoloba pour présidence moko yelinga $500,000 te to laksa bango zamba ba sala ndembe loko boko saba camp militaire to laksa bango zamba ba sala zamba wana ya zana côté ya maluku te zamba wana zana na commune sele au to laksa batu wana yako loba te ke o siku ba ki pesa ba yiko pesa ngambongo yako funda ya zana do kufunda ngana na terminal ngana to samba yako loba nini iposa ba yako loba nini pon mabela ki po yako loba nini ngana ko na lubaki yango très bien ke akolongwa na bongo na kapita wana kuna lo mukonzi na lo mukonzi na kaza mukuna salere akolongwa na kapita wana ya yibiti na mfumu ma chai kapita na kipoko koko ne manke na nguma zali nani ye koko ye mwana baboti koko ya aza na droit na mabelo eza pouvoir te wana eza pouvoir te wana ezali tango ba koko na ngai tango na ngape na botami na nute na lobaka yango bayiko fungula mboka kipoko batunaki babe mabelo biso dovandi kona mabele nani balbino kolo mabelo ezali chef nguma groupement lokolo baza batu bateke bayebi kuti ndenge ezali bakeneki te pa chef nguma okuta na chef nguma basona chef nguma autorisé bango oui boza bande kona ngai bokini kovanda koto ezaki na mboka te na lobango bandaki nkole te maluku mboka ezalaki te bango ndi bato yiko fungula mboka wana yiko fungula kimpoko chef nguma le bon lokolo boza bande kona ngai bokini kovanda nyoso bino bokozwa wana bobosa na ngai te oyiki na chef nguma chai kapita aba koko tango baye bazo bomba nzoku bazo bomba nyamba bazo yeba chef nguma te yango chef nguma lobaki non songa na talika ka biloko yango bazo kozwa mwana li yango ezate tena tia kapita na ngai zala wana so ba jouer loko ale kapita na ngai ajo yanga abombe na ndako so ba bombi nyama ajo yanga parti abombe na ndako so ba bombi nzoku ajo pema nzoku yanga abombe na ndako suke ko kimi bel misat minne ajubato ba meme ba yuko tiranga na nguma tina chef nguma achia ki kapita esika wana memo yaka lelo yo fumu nguma ko tia memo yaka vandi memo kongo avandi memo ngala avandi eza boko jite Yegode ngana merangolo na libumuranga sina tambura kana ngolo na libumuranga na boko njinanga ya merangolo ya kutaki leso biso bien leso ndako bonkanga boko pojo mukonzi akutaki yango bakangaki mechu demba kangaki ngai na nguma yiba kangaki ye ke bokonzi na bela katol kaza mukonzi bokonzi nini ngana zana problème ya DG tena lobana zana problème ya DG déjà bang po bazali bengra so bazali bana mayele nde conflit ko zangana bango te mokolo mfumu wa tunenga ke bato ko kuno atika
okotia bango wa réponse na ngana alors tant na répondaki mutu ça zaki on a beta maboko alors voilà l'homme qu'il fallait ngai yale baka ko laksa ngai et si on a vendu à président na sombe sigoyo oye mabela ki pokote tant Mobutu ninga zo mabelo akeneki pa banana akutaki banana batu Mobutu akutaki ki bango directeur ya Mobutu ya ye bango ya zana mukana ya kipoko o ba sinyaki ba ko na bakoko pour Mobutu atongolo bango bandako asala bango terrain asala hôpital azana ngo ye gode akanga monoko na ye alwa bilo lo ate alba ke ike ngana kanga na ike ale azo sanga ngana ike place mona vanda na pêche yango ike ete ndeki kapita wana ajira jie za koya suki ya vanda so wana akatanga mosapi lobake tata na ye o abota ye azaki e yandro ya nguma même koko ne manki na zoloba azaki pe yandro ya nguma te aina ni mo a dire na nguma nguma ezali ya ngampo ngate Emmanuel apesi leki na yebo konje embangande monke esi to potana mangana ye yango wana to koyeba qui a les droits na lobi yango tant que no tia ba limite to keleki na nkama na epiana nkama bourgmestre aza vivant epiana pas aza vivant nkama na epiana na kate sobe ba komaki na matata ko laksa misape epiana lobi limite ko za na bashinga courant nkama lobi jamais limite ko za na bashinga courant te bashinga courant ba tie lobi awa yo tia limite tant bashinga za kite limite za kibape ngana lobi limite za na nko o ba koko batika ba koko na ba koko ba yebi limite za linko source egut na lac Blengainke équidité fleuve les mythes ba koko batika yango wana ngana ko changer les mythes mususu te ce qui est goda yebi que les mythes wana koko ne manque mutu achaki bashinga bon ça va mais o mutu nyoso yebi mutu nyoso avanda ki pour kwenda ki pour yebi les mythes za linko rivière esili ngana lo bakambara boko boba sumi mabele pa gode na ngambo ya nécropole ba yeba ki mabele wana zai bango te o biloko papa magoda zo loba wana so ba yoka ngo bandimi yango ba ko regretter wana to kotala ngana gode so mokonzi nani na kipo soki yeto ngai kipo gode akio sala wana nganda wana za nganda te wana za mboka yake ofungula ko loba kipo gode tamba yake wana bango ba kinengo vanda wana ya zalaki tamba zaina kipo kwa sina na sebale ese zake ba kipo mebale yeko ne manke akino bana kipo muzuzu nanga mokuna nanga antswa akeba na ngai kipoko ezali moko bato basumbe pa gode na lobakango très bien bato basumbe pa gode na côté ya nécropole ba ko lela mbongo na bango merci to kotala so ngana gode na kipoko koloma bele nani oyoki na seki gode azo ya ko lela wa pa na ngai wa tant ba deji ba chi choc azo ko lela pa na ngai wa tant ngana zaki bokonza kipoko ya komana kapita ase kapita te ngai ya longola ngana bokonza kipo nzambe mokile baby asolo so mokile zaki ndenge zaki liboso goda ko sakana ndenge na ndesi a moni yango penza ko mona gode wana akosana muto akosana nga gode te goda ko sana nga tamukete po kakatala kutime zate soko yebi kutime te obana ko loba n'importe comment po batu ba yuka ki aza ko loba mais profondément il faut Hollanda bokoko na yo ne bandeli sika bokoko na yuta tatana ngai za ya droit nguma musabu tatana ngai ngampunga te Emmanuel ona zoluba clair mutu nyosa Hollanda ngai ayoka ngo ndenge na zoluba ngara zana problème na go ya godete gode ngana uzana na problème na fungula mboko na mabeli mususu te na mabeli ya maluku te na mabeli ya kingankadi te na mabeli ya kimpoko na funguli mboko yo yalo ba télé présidentielle Mobutu asuma ki epa koko na ye ko ni mutatekele ki Mobutu ayaki po asala port na kipoko eloko monsieur ezate sorti à rivière mai pembe décidé du parti alors bakora chengena bakoko na ngai j'ai le document ici la chengena bakoko na ngai ezali bakoko na ngai bazaki ba atonga bango bandako lokwa bandako akansito ezali po ba ya kovanda batongo hôpital atonga bango hôpital atonga bango école po bana bana otanga au débat qui tout le jour autant na scellé école a bien côté ezali te batonga bango école bana bana otanga asala pe kamwe sika lokola terrain po bana bana kosakana ja football basinyaki bakora ndenge wana Mobutu mais Mobutu lo mo asalaki ezate na lobake mabang Mobutu alinga sa musala wa yango asupai kuna yango ba mama ve bakino lokoto ya kote kana president wa Mobutu asumbaki sikote tonga na kile ko samba na bureau président sortant na chef Bézal Martin ya salaki pona teroi Martin azolo samba pona terrain au CC
yango te c'est yo se ko ma fango te ko banda ba to avandi ndinga pena zaliao to bimisa mekana to senga mokana président bimisa ta mokana moko bo ke bingana so mabele wana ezali na loba ko Mobutu azwaki mabele a signé contrat 30 ans na papa Mobutu azaki le locataire ceux 30 ans ko ki a renouveler so moni misani zo se stamola bien à renouveler ceux misani zo tamola bien te a kokenda atiki mabele et ma yebango très bien et ma kolina ki poko na noko na ye l'état bambo na ngampo bakoli na ki poko esika ngampo ngate Emmanuel abali mama na ngai bakoli na ki poko ba yebi ndelo wana encore ezali ya lelo te ezali ya lobite ndelo bakoko na bakoko batika bongo lelo ya ko changer encore ba ndelo zana ba pilon ndelo ba pilon ko tira kana encore de monsieur ezali te. De retour sur ce plateau exceptionnel de votre bel écran d'émission par excellence, c'est tous les canaux dans la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. On te trouve dans la réaction, il y a chef Marc Denin Ameki, qui va beaucoup plus par rapport. Il y a les Camerounais qui et ainsi par rapport à la limite, il y a entre qui peut un qui peut coder. Nous avons beaucoup plus intervention ya mwana mboka Augustin Mungini Tamweni Ozali secrétaire général à IA affaires coutumier. Il faut que beaucoup takata makambo oyo puisque ils ont kenina ndenge moko ya mabe. Nani réellement azali vrai chef wa sengeli ke ye abala ko engager bisika. Pour le okiti c'est pas chef comme belé. Mutu to mona kala satana banganga ba chef coutumier. Et ils ont apporté le haut malheur la vie à babiso bakino la vie à soit congolais. Au consommer le pain et pas mutu za ni droit ni qualité. Caraponini attaque la mer rouge après c'est le beaucoup nous là c'est pas bon les qui tout côté il y a on a bien rabané sur interpeller la carte émission autre que la mondiale émission eux ont apporté un plus na bon na biso les émissions ali les se peut le ba décider so yebi ko ça besoin au somma terrain au somma parcelle au somma concession au somma ferme na ba commune ko la monga fula sele pe maluku en tout cas benganga aller wa contacter sur ba numéro ezali wana ozomona na c'est barre écran na bino. Il y a vraiment que dans besoin de Esika, toi accompagner Bino Esika, moto na ba droit na ba qualité à propos Esika de manière que bon la relater. Le autre zuba, tout problème trop. Mingi basaka ko zaka ba zo benga zaka ba to ali leli, ngai na soma que le pont pas un tel, et pas un déco chef tel. Le pont comme un problème. Pour le que tunga mo le pont ba tekeli butu mususu. Gloire à Dieu, ba autre ça c'est mon intervention, malgré tout ça soit magistrat, mais tu me mis quand même la voix et permettre qu'on te dit partir à Koutanipe de trouver la solution dans l'amiable de la vie de la famille Mingezali à Kosepela. On va trouver la solution à travers l'émission tous les Kalamunda. Mais la bino ba obotika le somba bengabiso to accompagner bino les sike sengeli. Na ningi sikoto sur les kamotali kin bopeto. To ke sikoto au niveau ya maluku. En tout cas soki ba beaucoup mestre ya boy ba kozala 5 na kata ville ya Kinshasa en tout cas moi na mboka Jatini Ngobila. Bravo, vous savez que malamu. Merci beaucoup à mon amboka Jacques et Pierre na munzi puisque ensemble ça la kitoko. Ton élément oyo ya kilbo puta ça et toujours juste après si c'est plateau pour tout le bas. L'élément souka c'est parti la région mon amboka Ziko Mayamba et David Ndié. Biso tozali Fondation Fabienne Mumbanikisi tozo evre na Maluku. Biti na biso eza pour l'assainissement il y a ville province à Kinshasa tobandi na Maluku pe to élargir yango na 24 communes il y a Kinshasa na cadre ya ko soutenir toujours likanisi ya son excellence monsieur le gouverneur oyo ya Kini Bopeto yango biso Fondation Fabienne Mumbanikisi tolobi biso oui toza na nzela chaque semaine pona kosala musala ya assainissement ya kokombola balabala ya kokire bakaniveau ya kolongola basalite pe ya ko évacuer yango na milieu oyo eza approprié fikikité toza nango eza ba instrument po toza plus de 100 personnes oyo bomoni eza juste échantillon toza plus de 100 personnes oyo basadere mais moyen ba travailler bango nyonso eza te contenir ba tenue toza na ba tenue limité contenu ya ba moyen toza na posa ya ba pau ya ba Congo toza na posa ya mutuka oyo kosunga biso pona ko évacuer ba salité oyo tozo longola ngo na ba caniveau tout le temps
namoni soki botali bokomona ngo wana oyo tozoko évacuer kaka na bapusu ngai eza chaque jour nasaka musala et puis naza habitant ya kati ya Maluku naza bourgmestre c'était wa utaka bipai msusu azoya ngai so ekoi butu moi ensemble na comité de sécurité tozaka toujours prêt biso na Maluku tozaka toujours prêt c'est pas pour rien na ba instruction ya ba konzi ya mboka d'ailleurs ba pesa biso Maluku eza toujours derrière Fachi béton moto aya na biloba loba te nazolo bango avec certitude que mobali oyo abali maman comme na ye papa donc ngai naza sema ya Fachi béton na ba instruction mokonza mboka apesa nde yango bomonaka Maluku tout le temps oza derrière bakonza mboka oyo tosala na centre-ville na Maluku ekoki kosalama te ezaka style ya kofanda bien na bato mama Nasi aza na ONG na ye Gemelas eyaki epesa biso badon eprete biso main forte na bainstrument baoutillage tout comme maman Fabienne ye mpe aza na ONG na ye donc dans l'ensemble kofanda nde tofandi bien naza bourgmestre te oyo autaka ngiringiri na ye Maluku na fai na kati ya Maluku nde nazoloba eya butu eya moi naza toujours ensemble dans la population nde yango moni bastructure wana ezoya kopete biso main forte c'est ça soki oza mopaya oye na Maluku songa na moni oyo nakoyeba effectivement moto oyo aza mopaya c'est pas pour rien bomoni major oyo batindeli biso lelo na Maluku centre nde toza na ye ye aza jeune nga mpe naza jeune étant autochtone ya Maluku ngai na ye makila ya ngai na ye ekutani lokola ekutani ezobeta nde ozosentir que Maluku c'est dans le calme mwana Maluku nyonso oyo aboyi koyoka nde ngai nazoloba nde ngai nalingi akutana na dessin animé akopalola ye ngai komona ngai akopalola soki nazwi yo koloba teke non après 48 heures nakokende na parke bakotikanga niet so nazwi yo na peso maboka major akei na yo donc bana Maluku tozala calme epai wapi tozotala makambo ndenge ezokende chef de l'état miso na ye eza focalisé na Maluku pour que apesa coup d'envoi na basociété forum sika ekota bajeune na Maluku bazwa mosala totika kikuluna oyo asali kikuluna tokomona na ye Voilà, merci beaucoup. Tout dans l'élément wana. Ce qu'on a lingi, tout ce qui est là sur le niveau Kimpoko. Tout ce cas, réaction, tout peut réponse c'est moi la moka Franck Kimbonzo la main sur Oazali, coordonnateur Kimpoko 1 peu moins le chef Mbomak l'équipe a réagi ça qui par rapport à propos il y a maman Godé. Peut-être raison juste après. C'est parti la régie. Je salue d'abord tout le monde qui aura l'occasion de Rolanda Bicho dans l'émission Oyo, basé éclaircissement par rapport au dossier qui se passe de Kimpoko 1 et Kimpoko 2. Et deuxièmement, si on a eu courage Yakoloba, c'est parce qu'on a manqué de respect au chef et on a manqué de respect à mon père. Godé en étant soi-disant moine, donc elle sait qu'elle ne peut pas manquer de respect au chef Marc. Les problèmes, c'est lié aux limites. Le limite Kimpoko 1 ou Kimpoko 2, c'est reconnu par tout le monde. Soson Tabambo Angoulou a yebi que limite séparant d'ailleurs village Kimpoko 1 et Kimpoko 2, ce qu'on appelle rivière Nkor. Et dans les rivières Nkor, on dit en montant jusqu'à l'extrémité vers la rivière Ngaïnke. Prévenez, il y a eu autant de Mikala passés à Kimpoko 2, personne n'a contesté. Il y a eu autant de chefs groupement passés au groupement Ngouma, personne n'a contesté et ces limites a été resté comme ça. Sauf en 2012, nous étions surpris par
la mauvaise foi de Godé en créant une commission qui était sous son obédience. Et dans cette commission-là, il y a eu même des couacs. Pourquoi? Parce que Godé, elle-même, je ne sais pas. Et je suis en train beaucoup plus à douter. Oui, la réponse est qu'Azamuta Kimpokote. Parce que Kimpoko wana nanu babenga ngo mikala. Pourquoi babenga mikala? Kimpoko wana eza village oyo tolba eza créé par groupement. Eza village te oyo eza par exemple clan moko bimaki. Est-ce que Godé akoyebisa bino koko aboti mama na ye oya fondaki Kimpoko wana? Akope sabino kombo ya clan oya Kimpoko wana oya bimeli le lazolo bake ngai soki naza pouvoir eza banoko na ngami balende bapesanga banoko ne wana bakope sabiso kombo ya clan oyo bango ba bimeli po bazwa pouvoir ya Kimpoko 2 kombo ya clan wana eza nini? Aujourd'hui même quand nous appelons des chefs coutumiers et tous des chefs coutumiers mais au qui sont les chefs qui ne sont pas les chefs? D'ailleurs c'est ça même moi je suis en train de proposer que même na député provincial va adopter le kouana basa la différence entre chef coutumier et chef de village ou chef de groupement. Parce que le l'homme sur le quoi a commis à l'atelier Pouta Rouge, il s'est dit chef coutumier et il ne sait pas, il y a un chef coutumier. Les cas à Godé. Godé, il a été investi par qui? Parce que quand on parle de l'investiture, avant qu'il va investir chef coutumier officiellement devant des gens, mais il y a aussi les investitures coutumières qui se font, notamment ceux qui va kangyo mokondi, ba ko gardo quelque part pendant 40 jours, autre ben on a quitté que lisso au côté na lisso. C'est à partir de lisso ba ça le ba cérémonie ancestrale de ba ko latiso bilamba rouge. Yena na china lisso. Lisso na ye à kota eza wapi? Ye chef coutumier. Un chef coutumier à kota na lisso. Il s'est dit azo kapé son itazo ba kaza chef coutumier. Et si vous voyez même na mikanda na peut-être prochainement je vais vous produire. On dit, on l'a investi étant que chef du village et non étant que chef coutumier. Histoire à Kimpoko. Kimpoko est un clan ou moko, clan Inkusu, un point barre. Ce qui Kimpoko a monsieur se retrouva kuna. Et attend mon bout à yaki, kolongo la bako na biso bazaki kotoyo po bakati ngam. Ba msu bakati si kuna babi ba msu bakena bango na ngambu wana. Mais quand même à l'époque ba mindele ba ndaya ko yako visiter Kimpoko. Ba ndaya ko yako pesa ba droit. Mon péni, mon péni. Il est aussi capitaine, non? Badro Bandé Kopé sa pas chef coutumier à Kimpoko Nini. Pourquoi on l'appelle Mikala? Ce qui est étonnant et ce qui me fait mal, tant que Kimpoko 1 a dépendant de Kimpoko 2. Ameka ko tout nananu ba noko na yango ba pesa ke pouvoir. Ameka ko tout nananu. Ba yebisa ye Kimpoko 1 et banaki ndenge nini Kimpoko 2 banaki ndenge nini. En termes vrais, tant même ndenge to tanga na classe. To banaka par 1 de to na de n'est-ce pas? 1 a de wa pesa likolo, na wa pesa mukolo. 1 des amukolo, poder yaka na sima 1 de yaka na liboso 1 te. Bon, comment on appelle Kimpoko 1 et Kimpoko 2 sur baza mukola Kimpoko 1? 1 de banaka liboso, n'est-ce pas? Waneza lokola. Tu sais ça? Ça c'est comme si elle a entré, ou carrément pas elle est, mais elle a craché sur la mémoire des autochtones, les autorités coutumières qui ont laissé ordre au Nengezalaki. Pour na lokoso na yambong, na complicité na na koluka kolyambong en nécropole. C'est là où elle a dit à créer cette fameuse commission. Mais quand vous prenez les rapports, oyazo ça la lision na rapport wana. N'habite ce qui est azwaki ngolu peut-être azapena azwaki temps ya kozwa rapport wana atanga comprendre décortiquer rapport parce que moi j'ai eu ce temps. Dans les rapports, il y a que des contradictions sur contradictions. Quand il dit dans les rapports que du côté boulevard par exemple, la limite sur rivière encore Ozolanda en extrémité montant et comme il kolokuna échanger comme sur rivière côté et comme il va pylône. Mais ba pylône ya neni. Sadelmi compagnie yaki na ba pylône on appelle ça Sadelmi. Sadelmi ya neni. Tango Sadelmi ya quitté, les villages Kimpoko existaient ou pas? Et la limite c'était quoi? Il fait allusion sur qui na arbre moko ba benga mu bière. Mais elle n'est pas de Kimpoko. Bako kwa kala babande ko cha ba limite
ce n'est pas na banzete. Pour nzete bakoko katango lobi batumbiango. Babanda ko tia ba limite ezalaki na ba mai to na bangomba. C'est même na Kimpoko. Limite c'est naturel. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne, parce qu'elle est beaucoup plus fondée dans le fameux rapport na Ewana, ou commission Oye Bakriaki, pour ne pas citer les noms des gens. Elle fait allusion à rapport Wana. Mais je demande, ce rapport est venu en quelle année? Le rapport est venu en 2012. Cette fameuse rapport, c'est en 2012 qu'on a fait ça. Mais avant cela, il n'y avait pas de documents juridiques où il y avait couvrir Kimpoko 1 et Kimpoko 2. En 1975, le chef de l'État, il avait obtenu une ordonnance présidentielle en délimitant des communes et des villages, bien sûr. En 1974, il y a eu même une ordonnance en délimitant. L'ordonnance dit ceci: la limite qui sépare la commune de Lansele et la commune de Maluku, c'est les rivières Ko que je vous ai parlé, jusqu'à l'extrémité du lac Ngaïnke. Cette ordonnance a de la force juridiquement ou pas. Ça devient une loi, n'est-ce pas? L'arrêté des ministres a dit pareil. Ça devient une loi, n'est-ce pas? Mais non, la fameuse rapport établi par les chefs des divisions urbaines, des provinciales urbaines, va abroger l'ordonnance présidentielle. Et ce Godet peut nous exhiber l'ordonnance présidentielle qui a abrogé l'ordonnance de 1975 qu'il a arrêtée. Qui a modifié ses limites? Qui a modifié ses limites? C'est Godet par sa mauvaise foi. C'est Godet par sa fameuse commission. Et si vous lisez, après le rapport de cette fameuse commission, le gouverneur a eu à établir un document au profit des ETEC. Qu'est-ce que le gouverneur a dit dans ce document? Il dit oui, cimetière nécropole, ça se trouve bel et bien dans la commune de Lansele. Mais au village Kimpokode, or, moi je vais dire, c'est cette commission qui a mené des fausses informations au gouverneur pour qu'il puisse induire le gouverneur en erreur. Que dit Kimpoko 1 ou que dit commune de Lansele, c'est Kimpoko 1. Ce n'est pas Kimpoko 2. Du fait que lui-même, le gouverneur, a reconnu que cette partie-là, ça se trouve dans la commune de Lansele, automatiquement c'est Kimpoko 1, il n'y a pas à discuter. C'est ça la confusion ils sont créés tout autour du gouverneur. C'est ça la confusion que Godet azana posa te kama bele parce qu'à mon état musukuna na Kimpoko 2 loka ko te ke za susu te. To banda ko troubler batu. C'est ça que Godet a fait. Papa, imaginez-vous par rapport à l'explication à Godet. Alobi que limite eza ba pylone. Comment ba pylone cause la limite à mboka? Ba pylone et cause la limite à mboka comment? Mais ce qu'on talipé ba pylone ango. Et bandi na Kimpoko 1 te. Ba pylone et bandi banda Maluku. Donc ce qu'on a dit que Koundeza Kimpoko 2. Donc total aboye ndenge papier za boye. Totie au Kimpoko 1, au Kimpoko 2. Ba pylone ango est traversé au ba pylone. Ce qu'on a dit au Kimpoko 2. C'est pour dire que oyo nyonso eza Kimpoko 1. Y compris ici kazo fan des Kimpoko 1. Parce que kuna nyonso ba pylone est traversé. Y compris même ici kaye Goda zo fanda. C'est que ça qui pour 1. Et ce qui m'a fait mal, il dit, ou elle dit, chef Marc a pouvoir ou en appareil. Ça, c'est de cracher aux mémoires du groupe Mangouma. Ça m'a fait mal. J'ai dit, j'étais présent quand le chef Marc, qui est mon père, Abandai Koloba ndengeni naza eyandro na kata village Kimpoko 1. Et quand le chef Marc expliquait, le chef de groupement Oyo Lelo a craché sur sa mémoire. Oh Lelo a traité Yaza Zoba. Oh Lelo a traité Bamfumu wana nyoso bazalaki wana nyoso. Bazabaki zengi mutamayele ndeza Godet. Marc est arrivé à convaincre tous les chefs qui étaient là, y compris groupement Oyo a traité Yaza Zoba.
Parce que ça, c'est de cracher aux mémoires de Emangande. Alors, il marque à ceux qui pouvoir par erreur. Bon, il y a pouvoir au Azwaki, soit disant pouvoir au Azwaki, au Azwaki légal, au Azwaki par erreur. À l'écart qui na science, ba chef kutumeni ba fanda ki ba otuna ye mituna, loba na bisoza e andwa wapi, o utaki wapi, ba koko na à l'écart qui par quelle séance? Mboka wana, c'est là où je vous dis que y a za chef pour na nini. Mboka wana soko tali histoire nango. Eza mboka oyo, eza na ba yandwa te. Eza na clan moko te o yandwa moko za ya kimpoko no. Ye godaza muta ya kindobo no. Banoko na ibasa bataki ngakati no. Marka ya expliquer ndenge nini bokoko utaki. Ya zo benga kuna kimpoko. So batuni aloba komba kimpoko wana ya ndenge nini. Ayebi les groupements étaient convaincus. Marc a qui pouvoir te pour grâce et opportunité. Non. Parce que tous les chefs qui étaient là, parce que makambu ya lobby, muta lobby anga wazate. Pe batuni même ba obazaki bo posa na ye. Babi makambu Marc a lobby, nana o contesté. Oh non. Même ici, alobaki habité, makambu ya Marc a lobby, eza bongo. Ye pouvoir ba pesa ki ye erreur. Et bongo ye pombo quand on a biké za pena village ba koza même ngala. Ce groupement lobby na wana. Aza capita. Aza chef coutumier aza capita. Omoni ngai mutu loko anga. Par exemple, ceux qui ba pesi nga organisation moko d'être groupement à gérer. Biloko nyoso ba bêtise ko sila. On doit quand même arriver ya ko loba ke non, ya ko distinguer bango. Yo za chef coutumier tale lambo batolata yango. Oh yo za chef coutumier tale lambo baton. Komeka ko ta lisala rouge te. Komeka ko ta mwane loko te. C'est comme ça. Pour na ko distinguer bango, pour na ko différencier bango. Godé soka tchema liputa, ami bengi pas za chef coutumier. Ya kota liso. Un autre point. Na Goda lobby que chef Marc azakana bakuluna. Et ces débats là ou ces problèmes là, je vais soumettre ça aux autorités judiciaires pour que Godé vienne démontrer Bakuluna Oyo, chef Marc Azarana Bango, que Godé a même un élément, comme je dis, Oya Bakuluna Oyo Biso Tuzarana Bango, et Godé azolinga ko impité papa na problème moko oyo ye ayebi mutuna makolote. Oui, mutakufa ki na kimpoko. Mais je pense qu'aujourd'hui Godé aza na belema nyonso oyo ayebi ke Marc nda bomaki mutuna kimpoko. Godé ayebi belema oyo aza nango oyo Marc abomaki mutuna kimpoko. Ya on a biba belema wana c'est devant la loi ou devant la justice que Godé elle va nous éclairer moto yo Marc abomaki na bakuluna oyo Marc azanango na pouvoir oyo erreur oyo ba pesa ki chef Marc yé le quoi aza plus savant plus intelligent ya yebi comment ba pesa ka pouvoir par erreur abi groupement balusaki. Ça c'est de cracher sur les mémoires de Emangande. Oh, il y a pesa qui opportunité, occasion. A pesa yé, moi ici kawana fanda. Mais voilà ce qu'elle dit aujourd'hui. Godé alobi akoboto la batunyoso au chef Marc apesi kuna mabele. Et des fois je me demande de quel pouvoir Godé apona akoboto la batunyoso wana mabele. Batunyoso yo bazwa mabele. Obi kuna soko tali batu baza kuna batu bele basika chama babaluka ba consiste bele soko yoki bango nyonso wana ils ont même les arrêtés. Oyoka bazwaka pa chef coutumier ya Kimpoko 1. Bazwaka pa chef coutumier ya Kimpoko 1. Mutazwa pa chef coutumier ya Kimpoko 2 kuna azate. Kaka na période ya Godé la savante, Godé qui est plus intelligente. Bato bazwa bisika na bango légalement. Oyo bakatisi rivière Nkote, bazana kata rivière Nko, bayeba ke bazana Kimpoko 1 commune de l'Ancele. Soki ke Godé akatisi rivière Nko, apesi mutesika na kobotola.
nakobotola yango parce que azokosa batu nakobotola yango. Aujourd'hui, pour votre information, nous sommes au tribunal avec Godet. Et nous attendons que la justice aussi fasse son travail. Mais ceux qui justice, par exemple, à lobby que Eza Godet, pour mes athées. Bon, ça, lobby que ça a marre. Et je sais qu'on ne connaît jamais au compte parce que, je vous ai dit, il y a les ordonnances présidentielles en séparant des limites entre commis de l'Ancélé et commis de Maluku. Qui dit commis de l'Ancélé, c'est Kimpoko 1. Qui dit commis de la Maluku, c'est Kimpoko 2. Ce qui goda lobby que ngainde nazo induit papa na erreur. Mais espoir à moboti zakanine, soka boti ban, atangisa bana, bana bakola, loiba comme osani, pas comme kosungaye non. Soki na d'ailleurs, elle sait très bien que j'étais contre la fameuse commission na bango, ayeba ki très bien même chef, ayeba ki très bien. Pourquoi parce que bando salango na intention, bazo mbonga nécropole. Allez bazu vérité, babalusi vérité. Bando ko salango na intention, bazo mbonga nécropole. Yango so tala zo salaka toujours référence à ETEC. Nous étions contre cela. Et ce côté le un rapport dans la commission, que non, les chefs Mboli Kibime Marc est tenté d'ignorer même ses vraies limites. Oh, mais na Mboli Kibimar, na Godet, Mokolombo Kezanani, qui est allé défendre que non, Ngambo Kalangata Bakoko Nanga Utaki Boy, Bayaki Boy, Paul Lobo Kimpoko, et Zelo Utaki Boy, et Salaki Boy. C'était qui? C'était Godet. C'est Marc qui est l'ayant droit. Moi, Mbo Franck Zolameso, je ne suis pas un mauvais conseiller à mon père. Parce que je ne peux jamais vouloir les problèmes ou les mal de mon père. Je vais aider mon père jusqu'à la fin. Au Mukolonzamba, le qui est là, Bengi Akei, Akei. Mais nakoti kande bawana te ba fossé le ka ba godé nakoti kabinote. Bon ça comparer les locaux eza ya binote. O changer oyo ba koko batika o changer. Yona bi tanga olo bake ngam na sala ki rapport wana. Rapport na wana nde ko abroger l'arrêté des ministres intérieurs national prise depuis 1974-75. Elle a un problème. Nazo induire chef na erreur mokote. Tanga zo bake kuna famille kabwana ba panzana. Ya yoka na banani. Même bana ya ndekono atika kawa. Si abenga na bango même na place bana bango abenga na bango nyonso ba. Ya yoka na nanani. Yango na otuna. Omoni soki muto zwa responsabilité mokote ko assumer na vie, okoyeba souci ba ningate. Yango na otuna vraiment est-ce que azapenza parent. Ye goda azapenza parent. Poser l'impression qu'aza parenté. Yango azonga ko nyoko la bato parce que elle n'a pas ce cœur parental. Et ça là-bas les deux bourgmestres ba yebi limite ses parents Kimpoko 1 et Kimpoko 2 parce que mboke koza na ba limite ni balete. Soko zu koto na prince limite za mai et katiti fled. OK? Au matin ngo mai kuna no so limite za mai. Ti so komi kana ba pylone et longue mai et komi ba pylone. Par quelle magie, par quelle méthode? Comme les Kinois disent, elle doit se respecter et respecter les autorités, respecter aussi des grandes personnes. Je ne vais pas manquer de respect, mais je dis la vérité. Parce qu'il a touché à la personnalité de mon père et il a touché à ma personnalité. Mais je crois par rapport à mes propos, je n'ai pas insulté, je n'ai pas dit quelque chose qui est dans les genres, il y a haine, il y a tout. Mais au moins, j'ai expliqué la vérité et dans la kissie. Je vais le dire, limite entre Bissonaye et Zariver encore. Ce cas, quand c'est un pylône, azo salaire, azo la surpris. Ce qui, par exemple, président Salingazo Mabele Panabiso. Hein? Mais on a non? Limite, il sépare Kimpoko 1, Kimpoko 2. Ce qui a PC, par exemple, na Kimpoko 1, n'a dépassé tes rivières encore. Akende ko funda place ya lingi. Marc il est prêt d'aller défendre que place wana ezaki Kimpoko 1 ezaki Kimpoko 2 t. Voilà, merci. Le mon retour dans la réaction là et ça niveau la bisoté ya ko kata dossier wana. Na habité ba commission arbitrale oza ya kati ya ba faire coutumer sur ça musala ndenge nini. Si réellement que ça ko fonctionner, ba dossier ngo faut le kabo tchana le calme.
aux autres ça était le problème à limite mon amour il y a limite et permettre que bamboka on ils ont kangama va vivre dans kimia dans climat beaucoup paisible que à tout moment on va se tirer ils ont bon malamu tout marteler beaucoup plus alors les Cambodgiens ils va dédoublement ba chef coutumier au comment dans mboka moko deux chefs coutumiers problème c'est le camino à des fois bingi bingi voilà entre les chef platini moi les auto yebike c'est l'un de tout monde ba document na tout il y a des peut-être des vrais chefs mais problème c'est le village mawawa donc n'a des vraiment vrai chef il y a autre singa ba commission wana hôtel makambu ya ba faire coutumier et kota puisque le temps bazo ko weli sana au kota ko zwa aluki client attaque le pango qui nous azoli là ba mon la mozo de ça pas puisque ba barni qui achète mal achète double on te dit makambu et comme vraiment qu'on trouver solution et aussi la bisi kana vraiment la personne surtout merci pour maman Marie mon pas la peine la grande famille mon pas la maman et je dis mo que la grande famille lewa et pourquoi pas les réunions tout besoin de la biso ba reporter chez Bowitu la nature ils allaient signer dans mon mboka Wilfried Mansoua en tout cas merci beaucoup la Popon et comment merci na David Guy merci na Ziko Mayamba et merci à nous de commissaire qu'on a biso ngala meto kuta prochainement na numéro jusqu'à là restez branchés sur les restes il y a programme il y a Absi télévision bye.